Salut et bienvenue sur rdcongoinfo.fr. C'est vraiment un grand plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter l'émission 5 minutes avec César Ngadi. Ndeka na yebisaki bino 5 minutes avec César Ngadi ezali émission moko ya sika oyo ezoparle na actualité oyo ezopasse na mboka na biso pe na mboka oyo tovandi. Donc 5 minutes avec César Ngadi ezoleka tout le temps na RD Congo Info. Donc je vous rappelle que cette émission elle est produite par Adi Londolé, le célèbre beau comme un dieu. Donc lelo naye devant bino pona ko solola na bino likambu oyo et les cas qui vendredi dernier, si pas jeudi dernier, il y a attentat au et les cas qui nakati à France, plus précisément à Paris, bah avis et ali partagé. Bomoni na Facebook bah congolais bâti drapeau il y a France, bah vie a partagé bon opinion pe ya mutu na mutu eza ndenge mususu ba tebele ba sepelité ndenge nini ba congolais ba zakocha drapeau ya France na ba profil na bango pour compatir na malheur oyo eye na peuple français. Donc ba toupé il y a 8 millions de morts ya mboka na biso ba lobi comment ça se fait que ba congolais bino bozotia drapeau ya France na ba profil na bino au moment où tango biso ba mort na biso ba kufara to mona ba français te na Facebook ba tiaka drapeau ya mboka na biso. Donc boye ba quand même que awa France ezali pays na biso d'accueil. Donc parmi pe ba mort il aurait 5 congolais na kati ya ba mort wana. Donc biso pe to vivara awa. Donc yangwana ba misusu ba monike likambo wana ekokaki pe koyela bango yangwana ba tchaki ba drapeau ya France na ba profil na bango ba toupé ya 8 millions de morts bango baza d'accord te parce que ba lobi ke ndenge nini ba français ba tchaka te ceux qui ba mort na biso ba kufi. Donc ba vie ezali partagé. Donc to senga kaka opinion respect ya opinion ya mutu na mutu ezala. Donc on explique bien que batu ba sepelité ya 8 millions de morts ba bibe génocide les cas qui kuna na Kivu et to mona français te na Facebook a tiango batu pe o ba vanda ka ba bi Paris France ezali pays na biso d'accueil. Ça pouvait arriver à tout le monde. La preuve que parmi ba morts wana bazo ba français ba congolais pe bazali nakati. Je me pose la question et tout le monde se pose la question, est-ce que les morts français sont plus importants que ceux d'Afrique? Donc je vous laisse le soin d'y répondre et d'en tirer vos conclusions. Donc quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans le prochain jour pour vous présenter un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, avec RD Congo Info, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi. Merci et à très bientôt. Ciao.